Voilà, bonsoir, bonsoir et surtout bon après-midi, bande de Konanga. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois, Balandi Nabiso Yakala. Bienvenue encore une fois, Balandi Nabiso Yasika. Inès, un homme officiel, a souhaité Bino Kaka, bienvenue. Et surtout de partout où vous nous suivez, na système moko ya propre bande konangai. Kaka ndenge ezalaka, dossier sur dossier, makambo sur makambo, situation sur situation, problème sur problème bande konangai. Kaka ndenge ezalaka. Nous voici encore une fois devant vous. Kaka ndenge na yebisa bino ke biso toyaka pamba pamba te soki boyoki to kombo moni biso, cela veut dire ya koloba ezali. Alors bandeko nanga, sans plus tarder, sans plus perdre du temps, toye lisusu epai na bino bandeko nangai, dossier sur dossier. Nous voici encore une fois devant vous, dossier bandeko nangai, toye lisusu dossier ya Zakalara. Dieu m'excuse. Alors, comme je vous le disais, je vous reviens encore une fois dans le dossier à Zakalara. Déjà, dossier à Zakalara concernant qui a boma qui maman nae et qui est ça qui babé zébélé. Et j'espère très bien que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont besoin makaka parce que la polémique est aussi la kate. Bazondi makaka na bazo continuer kaka koloba ke ye mutu abomi mama, ye mutu asali boye abomaki baleki na ye lelo yango asikoyo ayo boma isusu mama na ye. Bandeko na ngai seke bandeko ebele bazo bosana ke eza nini Zakalara wana bandeko wana bakufaki premièrement baza ba frère na ye te, baza ba neveu na ye. Bayaki epai na bia bango pour la vacances. Pas et pas Zakalara et pas nandako ya Zakalara, donc je vais dire par là ndako ya ba parents nae babando fanda province, donc ba ekin pour na vacances kaka ndenge zalaka moi tour non toye capitale. Pourquoi kobeta ta torté ne ba accident kutaki bango ekutanaki plutôt na bango de ba ekokufa, donc ça s'est passé ainsi. Ebele bazo se tromper, bazo loba non batouana, baza ba petit frère de Zakalara et Mati et Kiti. Mais jusqu'à maintenant, ebele bazo ignorer. Alors Zakalara ayaki asalaki ba live pour na ko éclaircir plutôt problème wana. Alobi bandeko wana ba neveu na ye et surtout a Betty loboko ya bato bazo tia la ba minanti ma miniature. Na maman moko boye oyo ayebi ata ye te ke abomi mama na ye, alors que mama wana mama na ye te. Mama na ye elle est bel et bien en vie. Bato wana bazo lobaba les ondi wana bazo se tromper. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours de ces personnes où bazo continuer ko créer besoin non soi-disant Zakalara abomi mama na ye, alors que de un bomi maman na aide et puis de deux maman na aza toujours en vie. Alors bandeko nanga, il faut toujours to longola kaba esprit wana ko créer kaba base na mito bato. C'est là ces choses là, ce n'est pas du tout bien. Alors avant de continuer na analyse kaka ndenge zalaka na otie la bino confirmation obo bandeko nanga, j'espère o ekozala la confirmation à suka, hein, parce que na ba confirmation ebele. Je vous avais dit dès le premier jour, bandeko nangai oyo bezo et mataki sur les réseaux na bisaki bino ke ngana ko réagir koyote na ozela nangai, parce que faut toujours confirmation bandeko quand na bisa bino biso to kaka likambo ate to yaka ko finga bato te, biso to lukaka na se ya mai penza toujours ba confirmation moko to se rassurer que maloba o tozo loba eza vraiment ya solo. Alors je me voici encore une fois devant vous. La confirmation ya yemoko jeune leader, jeune yamboka à l'artiste Zakalara. Notre bino audio yo boyoka et puis je vous reviens juste après. Toyoka Zakalara, na système moko ya propre.
bino na TikTok bobomi boki ozwa so photo ya mama nini so ya nani otie croix na face mama zakalaka bino bamama ya bino basalaka bango mpe bongo bia ntango bakufaki bapiblia bango na batiktok. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Baza musique fort. Baza vraiment compliqué. Nga mama na ngai azolia na ye so azosala nini me oh non mama zakalaka akufi zakalaka alie mama na ye nakomi ngando na crocodile. Avant que tu aies la lumière, voilà, et là, au mot, le bien très important, parce que là, il fait ça, on qui peut belé. Bandeko na ngai boyoki très bien artiste ya mboka. Est-ce que pourquoi bino bandeko na ngai pourquoi kongola motema mabe boye? Donc ofandi ka ndako na yo, ofandi wana pour que créer moi ça disant ba les on dit ba bilomo boye oyo moko za ta confirmation te. Mwana bato ki abomi mama na ye. Bandeko na ngai c'est pas bien, c'est pas bien. C'est la raison pour laquelle belé na mboka na biso eza mikende bazo réussir. Parce que la haine est sur nous, la haine est dans nous. Donc, bilo nyonso to sala to bosana jalousie, tozo bosana jalousie, tozo bosana haine te. Na biloko to sala tozo jalouser ka bato to tiaka haine. Raison pour laquelle tozo se rendre compte que tozo sala mais tozo ressortir. C'est comme tozo sur place, on ne fait que tourner sur place. Pourquoi? Parce que la haine nous dirige, la haine est en nous. Kaka biloko ya boye artiste azaka nde noyebisa bino ki azobeta nouveau casino kala mingi awa te mwana mai mwana bato aza na baconcentration na ye avec tout ton jeune âge combien ya baage na ye na mboka na biso batie date na casino de Paris wana mais yo ere moko soki totala ata moto ya liboso amemaki base wana sur internet mokolo moboye ere moko akoyo ozala ata papa ya bato ya mama ya bato amo noko mo boye tantine mo boye afandi na ye na bamega na ye asombi rien à faire à la maison azwi ka mare mo boye atie croix ali abomi ye bandeko na ngai ya moko eza bien te biloko eza bien te comme je vous l'ai dit encore je le répète oyo kozala la confirmation suka concernant biloko awa basoi disant liwa mama zakalaka boyoki leader ya mboka ye wana jeune leader il vous a confirmé que les ondi wana soit disant zakalaka abomi allié ce sont de les ondi wana mama na ye ayebi te soki azolia soki azosala soki nini soki aza na ye na église soki aza na ye quelque part bino botie ye na TikTok na ba Instagram sans oublier Facebook ezakalaka lie ye na kindoki ya wapi ozofingaka mwana bato ye wana ye donc awa na mokili bisiko étoile ezala te oyo bible eyebisaki nous sommes nés pour briller donc biso tokobriller te soki moto abriller eza kaki ndoki epa nzambe ezala te mais to abana nzambe bana mai ya moko totia mwana se soki moninga azwi sepela yo mpe koya mwana bato azwi sepela ya yo mpe nzambe akosalela ye ngolu ere oyo ozotia haine ozotia jalousie mpona mwana bato yeba mpe ya yo mpe bakojalouze ye ya yo mpe bakojalouze ye alors zala bien na bana ya bato soki mwana ya moninga azwi yo mpe sepela ya yo mpe akozwa bakosepela mpe tu récoltes la haine et tu cultives la haine, tu récoltes la haine. Ta yo ozofanda na ba réseau ozosalela mwana bato boye yeba pe ya yo pe bakosalela ye boye bon awa kaka ndinga solobi public boye aske boye ki comment est-ce que esali na motema c'est pas du tout bien bandeko na ngai ba jeune okande na bisa bino lola bazakala oyo ba jeune moko ya féliciter opesa force na amour surtout na courage parce que biloko oyo baosala c'est pas tellement que monde alelo eza en vitesse mais biloko pe baosala oyo eza biloko ya baage na bango te
ba succès au baza nango, c'est pas parce que non vi monde des la vitesse de bazu yango te travail pezali étoile pezali mutu na mokili ya nzambe waza na étoile na ye. Soki nzambe alobi ke yo étoile na yo ko briller à l'âge de 20 ans et ko briller wana, soki nzambe alobi ya yo ko briller à l'âge de 15 ans eko nani eko zala eko maloba nini bandeko na ngai, ekozala wana te kaka ke yo kaka okokisa 30 ans de étoile brille. Soki nzambe alobi ke yo eza 10 ans ya yo ekobriller, okobriller na ba combien baartiste ebele na monde entier oyo babriller na à l'âge de ba 10 ans. Total ba Justin Bieber wana, ba Justin Bieber bamati na ba âge à quel âge? Bana déjà à l'âge de 12 ans 13 ans babando briller, abando beta musique. Puis musique ya kala na Amérique biso to na Congo tozo yoka bango. Alors baza kalara ou baza dans de 25 27 et je ne sais pas ceux qui ba briller lelo. Pourquoi tokoki kaka ko toloba kaka mabe pona bango? Pourquoi bandeko na ngai? Pourquoi? Totala na ba France wana eza jeune petit frère Rayad bayo balandaka rap bayebi no nani jeune rappeur wana aza mukepo akokisi soki 12 ans soki eza ebele vraiment makasi kozala 13 ans. C'est petit la rap déjà. Et France mobimba yebi il n'a que 13 ou 12 ans comme ça si je ne me trompe pas. Afandanga na barapere ya makasi kuna bakalash criminel bakaris barapere ya makasi de ba entourage ya solola na bango bafandanga na ba planète na ba émission lokola ba Skyrock ba planète rap obeta banzembo na mwana 13 ans. Et puis ceux qui toki na France kuna ba pesaka e force makasi mais pas ya biso artiste zakalara ye biso toyo tofandi wana non succès ba vitesse ye wana bomi ba leki na ye yo ya bomi mama na ye pourquoi biso congolais to ça boy? Et puis tozo lukake fachi abongisa mboka alors que biso pe to boma mboka ata biloko yo boma mboka amour ezate. Et puis kaka biso to kaka ba polémique soki okutana na nzela yo nde mutu liboso jeune leader na ndako bana baliete poka pesa yo. Et soki apesi yo kaka mbongo wana so mimego ki na internet ofingi. Et puis bozo linga fachi a changé. Fachi a bongisa mboka. Bino pe boboma mboka. Bandiko nanga to changer. Pour changer, ceux qui donnent un peu de biso changer. Premièrement, nous, citoyens, citoyennes, nous devons changer nos mentalités. C'est important vraiment. Tout ce qui est les ondi et surtout, Congolais aza expert na ba les ondi. Congolais aza mutumo boy. Donc ya yo kaka likambo mo mukete a ko travailler yango a épicer yango a tie nango na mesa boy façon ko lia yango ko comprendre. Donc Congolais so ka zuika azuika matière mo boy ko ti façon ko travailler yango pesi ba confirmation mo ko lukuta na mito bana batu. C'est pas bien. C'est pas bien. Ba jeune bazakalara oyo baza ebele soki na nini kotanga bango elo tosila lelo te. Tozana ba jeune ebele asika o baye ba Marco 6 ba Zeo Gola ba Junior Mpiana ba Baby Days baza ebele ba o baye sikoyo hein. Topesa bango force bango nde bako kumba musique na biso alobi. Bayaya na bango, banoko na bango, batata na bango bazo lemba. Bafere gola bazo lemba, bafali pupa bazo lemba, baweka son balembi deja kala. Bajibe Mpiana bazo bazo siko enjoy life na bango donc batikeli. Bao pe bazo briller lelo bako lemba, bana onde bako kumba biso lobi. Soki lelo deja to bandi na bango lelo. Bongo, je m'excuse. Alors, lobi ozandeni. Et puis, tozo linga musique na biso banta, e mata. Bakolia biso.
Afrique mobimba otolongola o francophone anglophone Congo nde ezalaki number 1 number 1 mais lelo tina francophone Côte d'Ivoire comme hein sakana na biso Nigeria déjà azui Afrique mobimba surtout kotika Nigeria muto sakana na ba Nigeria zate alors bango toi na bando s'inspirer na musique na biso parce que bino botala bolo bomona kaka ke ba artiste na biso nde baza en succès mais baza na succès babetaka ba concert babetaka ebele kaka ndenge Frere Gola azana na arena na na London kaka ndenge Fally Ipupa aza na double Stade de France kaka ndenge Werason a annoncé déjà tournée na yo ya 2023 tozana na nani te succès ezali embrayement nde eza ebele pa population pa biblique pa efa ya bafan embrayement nde eza ebele toza concentré te ezosala mpe baartiste na biso baza concentré te parce que tozo embraye bango na mitu toza wana kaka mpona kojuge bango toza wana pa soki asali boye tobosala déjà ke abetaki album boye tolingaki soki asali kaka lelo boye asali boye aleki na émission alobi boye ai tozwi matière pourquoi c'est pas du tout bien bandeko na ngai tellement ebele eza ya koloba ya moko temps nde ezala moke ebele eza ya koloba ebele vraiment makasi temps nde epermetaka biso te je m'excuse bandeko na ngai pourquoi seulement nous pourquoi seulement le Congo era ya kofinga bato banani baartiste na biso bomatata na bainternet lokola bokokaka te bofinga kaka bato boki ofinga ta bato wana ya nani bazosala baguerre na bagoma bazoya koboma bandeko na biso na baest kuna boki ofinga bango ero yakoya koambrie baartiste yakoya koloba balukuta mpona baartiste na bainternet boki ofinga bato wana nde baboma mboka na biso parce que baartiste oyo botalaka ndenge baartiste basalaki consort dernièrement en France pour la paix à l'est mbongo nyonso oyo ekotaki ekendaki mpona soutien ya mboka na biso kuna na est ya baorphelin oyo papa na bango bakufi ya baveuve oyo bamibali na bango bakufi na baguerre mbongo wana tout ekendaki kuna donc c'est comme si énergie na bango bagaspille yango ka boye te c'est pour leur pays ils l'ont fait par amour bango baza na amour na pays mais biso toza kaka wana soki okutani kaka na ye boye ndoko façon bato baza dépassé leader mais soki abeti kaka turu boye okoti na internet ozwi na yo matière TikTok otelemisi wana chombo na yo fingi lukuta epuis ozolala bien ozopema puis après ça osambeli mpe ezambe esunganga bien nalali bandeko na nga totika bongo wana eza mabe mpenza makasi ya osakana te je vous jure wana mabe vraiment ya osakana te bandeko na nga ka nde tosololaka je m'excuse soki nasiliki te ma moko eza makambo moko ezosala mabe na motema mabe ezosala mabe na motema parce que wana mboka na biso nyonso baartiste wana baza baartiste ya biso nyonso esaka ya moto moko te eza ya biso nyonso ka nde tosolola si c'est toute la première fois ya kolanda chaîne na biso NSLM officiel tout comme soki eza mbala na yo ya liboso ndeko na ngai je vous prierai surtout avec respect de vous abonner abonnez-vous massivement s'il vous plaît tango pe bosabonaka bobosanaka pe te koklike na ngonga notification malamu ya ngonga notification esaka à chaque fois que NSLM officiel obando publier vidéo ya sika bozala notifie na système moko ya propre kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai bobosana pe te cliquer na ngonga wana notification parce que ndenge soki osabone kaka pamba me ngonga wana obosana yango bandeko na ngai okobanda ozanga ebele na biso kandi na biso bino ke epa na biso matière ezangaka te donc abonnez-vous s'il vous plaît massivement
bokolika pe na ngonga na notification ya système moko ya propre. Voilà bandeko na nga tokomi na suka ya vidéo na biso. Merci encore une fois pour na kolanda biso. Merci encore une fois pour na kozwa ta ya bino. Kolanda biso et pas na biso bokozala jamais dessus na système moko ya propre. Alors, comme je l'ai toujours dit, bye et surtout à la prochaine. Ciao na système moko ya Tokos.